Mena vie nanga tonga na bota maka na bandi kokola na bandi koyeba makambo na bulaka penza na za juriste. Lokwa na loba bien na za makasi na bulana na za juriste. Na perdant batumi balé l'espace ya ba. Na perdant batumi balé l'espace ya ba. Espace à 6 mois. Perdre batumi balé au bazaki cher pour nanga et ça personne a un problème boye. Na kepane Armand ko Armand pour ando benka noko. Noko Armand a vous appelé moi 10 francs à Pessio. Donc passe ya makasi comme na la vie ya ngwana. That Majabu Gospel, yes, is coming to America. Pour la toute première fois aux États-Unis d'Amérique. Of January, it is made and amazing and epic 3 janvier à Dallas. Imaginez combien la gloire. For 2022, glorious, the whole month and weekends moment with you. 16 janvier 2022, même, et le 23 à Dallas. Father friend, save this. You don't want to miss it there. Soyez bénis. Na telema na toza awa tai. Toza awa tai ya maman Nicole Malonga. Donc Aza partout dans le monde. Oh, toza awa tai ile makambi. Maman Nicole Malonga. Yo kote miwana. Mima hata sula milaite. Ana buwaka na ngatai maman Nicole Malonga makubia. Na kama kilo mkusi. Sans complexe. Una solinga mezi nyoso linga. Solinga ekokayo. Kota papa. Nebiso. Yasika Eyi. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Merci, je suis libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la femme est un homme, il dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à qui.
Bienvenue sur Saratola TV, chaîne Oyo et c'est Sarabino. Bonjour, bonsoir, ça dépend Airbook ou Talabiso, Bandeko Nyonso Oyo Balingaka. Saratola TV, chaîne Abino et c'est Sarabino. Voilà, les lots, Yelibino Soussou. Moi, j'ai un concept, moi, Sika, témoignage. Témoignage présenté par moi-même, Paul Mukendi. Moi, Nasuka Mukendi Nyonso, vraiment. Et dans une mission, mon corps. Artiste, comédien, Mututu, Okobeta, témoignage, ya vu na yo. Comment Obanda Moussala, comment tango botamaka, ni nyango ezalaka pona yo, marambu tout vraiment. C'est-à-dire que ezala vraiment kitoko. Témoignage eza pona Mututu, oaza alini kolikana, émission na bino, témoignage. Émission na bino ya mokolo molelo témoignage, j'espère que ezelo yesika bomeka. Yamba yango vraiment kitoko naza bongona artiste comédien Diamant Kalanga ebele ba yebi trop na ba émission délire mais lelo les en enregistre kaka émission moko ya témoignage abetela biso témoignage ya vinaye abetela biso comment makamango et les kaka cheye. Merci na équipe technique bon délivrement c'est qui est derrière la caméra. Merci ingénieur Ars babi mignon garçon bon délivrement Kachisuki tonton kitoko wapi. Merci na bandeko tout ingénieur 15. Merci na Jonathan qui vous na 10 amis bali CG moto. Chaque samedi chez Joliwana musique kitoko avec l'artiste Diego Milito ba porte ça déjà grande ouvert vraiment na Mututu o lingi coproduit artiste na ba province o lingi obetsa artiste na province nyonso oyo zali ba numéro na biso za wana tibenga toko solo la artiste akoya wana vraiment musique kitoko o linga rumba ya kala ya lelo na oyo koya eza wana vraiment merci na babi Mazembe Kisangani Kasangulu Mazembe de Kasangulu vraiment ezaki vraiment kitoko ba toto katanga partout bozali bolingi bo produire artiste boya vraiment Kalate album na bino ekozala déjà vraiment disponible maintenant bozanate chaque samedi chez Joliwana Ndoule et bandi vraiment à partir de 16h déjà boya koyoka musique ya kitoko. Voilà mon réalité aux même langage nangai ko fungolanga plateau bande ko ba découvrir invité nangai o toko betana li solo ya témoignage Diamant Kalanga. Bonjour. Bonjour Paul. Bonne santé. Naza bien merci. Boni ba makamu susu ko le kanene musala. Musala vraiment ezoki no kitoko. Nzambe vraiment zo batela. Nzambe benza zo batela. Merci Diamant Kalanga to yambi yo lelo eza mbala liboso pe oza mutu ya liboso oyo to fungoli ne concept oyo ya sika témoignage. Na lingi lelo Tomika bamika ko découvrir. J'espère que tu déjà ebele ba yebi Diamant Kalanga artiste comédien mais Diamant Kalanga lelo omika ko betela biso pe témoignage ya vina yo. Comment on va au côté monde de théâtre. Voilà. El boso na no na pesi merci na vie na ngai Gianni Faya donc ici à la Paris. Gianni Faya travaille de Londres, bien de Londres, bien Christian Petit, camarade dans la grande Omega, Souza de Monica, Sena la guerrière, le bateau sur Baza Bamame Yenga, do Bandiko Nangayo sur Baptiste, Baza la Duchesse, Anso, do Batignon sur voilà. Bangonyo so baza kuna vraiment na linga kabino na bosanité Eric Chimbulu donc famille Chimbulu Mobimba nazui Daniel Essengo donc voilà lumière Essengo donc bote na open à Paris bote mingi vraiment et comme na ma maman chérie vraiment Thérèse Dembo vraiment na Belgique na lelo fort talaka voilà maman Diamant donc Thérèse Dembo na Bruxelles quoi donc et comme mingi vraiment na Nanette Mia donc bandeko nanga ba témoignage o eleka nango kala metozo beta bitango ka pona kolakisa ke esika to utana esika zambe azokende na biso voilà témoignage nanga naza Diamant Kalanga nanu naza Diamant Kalanga le cours d'ordre de la presse quand dans le baka muluba mwindu donc voilà naza na mwana ya maman Ani Ngalula Kapinga papa nangai Bruno Kalamba Ifuni donc na botami et pas maman Ani Ngalula Kapinga donc papa Kalamba Ifuni Bruno donc et pas parents basa en vie maman papa a en vie maman ça kufane déjà en 2002 donc pe a sonamo eskazo pema naza mwana ya liboso ya maman nangai donc naza mwana ya liboso vraiment ya Ani Ngalula Kapinga donc et pas papa nanga naza 6e et pas papa nangai donc
papa na ngo ebika papa la biso baluba nde bazalaka ba misala na bango na basi na bango ebelebe donc ngana ta 6e pas papa na nga Brinon kalamba ifuni donc voilà maman Diamant oza mwana ya mwasi ya liboso ya mibale to te naza mwana penza ya mwasi ya liboso te naza mwana ya mwasi ya misato voilà ok on continue na yo donc mwana ya mwasi ya misato maman na ngai vraiment azwaka zemi papa na ngai ezaka ya horoscope na koloba maman na ngai azalaka mwana moko monika mwana so azobokwa mipa bato abokwa mayemo na kobanga yango pe ya kolia mosusu eza obi eza te biloko mwa ndenge wana nde akutana na papa na ngai po papa na ngai azali mokolo mpenza ya makasi ya mama na biso donc nde yaka ozwa zemi na ngai na 15 ans mama na ngai aza ne ya 62 azwi zemi na 15 ans epa papa na ngai donc mbala moko na kobanda mobali nakozwa zemi mbala moko nde azwa zemi na ngai mais ntango mama na ngai azwaka zemi na ngai bandeko na ye balingaka te ke mama na ngai abota ngai balingaka longola lokola bandaki kotanga azali mpe mwana bango mwasi mpo nga mama na ngai alandi mibali ebele abotami na kati ya famille babotama 10 donc azalaki na nsima ya mibali 7 tala kaka mibali 7 donc babota bango 2 filles 8 garçons donc vraiment ezalaki mpasi lokola azali na bandeko mibali ebele bamonaka aleki na bango mwasi batieka azemi boye donc esalaki bango mwa mpasi moko bobabi te zemi wana ezala te fo elongwa nayokaka mpasi so nazobeta lisolo parceke nazalaka na posa ya kovanda na mama na nga na mpasi nyonso bandima bensete nyonso azwa mpo na nga kofingama nyonso bamaltraitance nyonso azwa mpo na nga il fallait qu'il y ait quand même abanda olia pe moi 10 francs na ngai po esali bien mona pe kete mwana ngo pe na longolaki na boyaki kolongola zaki mwana zo bata zaki mwana wa kosunga nga vraiment et sika azali vraiment ape manakimia aza mama oyo nalingaka mingi na vie na nga nalingaka na banda omona mona ye donc azaka tina vraiment ya bozalisi na nga awa na se donc azaka mwana moko bato babundisa mingi kobota mananga epesa bato bilobaloba bato bayina nga na kobota mananga ye donc nazala mwana moko nabotama na étoile na ngai donc nabotama vraiment na étoile bato basepela na nga te ebele basepela na nga te ebele mpe basepela na nga bato suka mwana efala kufa abotami mpona nini zemi oyebika baluba nde bazaka zemi ya libanda eza kosakana na biso baloba mpo papa na nga fingama na modele nyonso ye mpe lokola azalaka ne moto asomo otaka amoni bandi osali baménonce wana bandoko na nga baosala na bacirco baza bamisu bazali babcrs bamisu bazalaka banani babenga ba DSP azobanga siko azoba parce que papa koko na nga mobali azalaki soda donc azalaki soda na série wana so botami na kati ya famille militaire voilà c'est comme amona papa na nga monaka tellement pression wana le kaka bi na komi monisa te akimaka na ye papa akimaka na ye na vanda na nga mama bundana na nga ye moi 2 ans 3 ans takutu nga na botamaka nanu d'abord sani moi place mon koko na maternité ta koko na yoki bana ni bayebisa babi mwana na ovanda te so avandi to boma ye po aza mwana soni mwana bébé aza mwana soni mwana memeli biso soni na kati ya famille famille na biso ezaka famille ya soni te donc voilà na opesa na conseil na bato yo bajisaka bongo mwana nyonso ayaka azani ka mwana soni azalaka te na mokili mwana kobota mape na bacondition ngape na bota me na ngome amemi mwa mopepe mo ya sika pe na kati ya famille bakisi mwa 1+ esalaka pe bato nyonso basalaka makambo wana totika kosala prévenir ke ngai lelo oyo banoko na nga nyonso basalanga mabe lelo bazali po moite batika bana ka ngani na komosunga pe bana wana mwana bango baboyaka mwana bamaltraitaka mwana bapesanga bakombo nyonso mwana makango oyebika baluba so bani babinga kanyama tukalela ko ngani weji bata na fingama nazo basorte nyonso ya kofinga na chiluba nazwa ngo vraiment ntango nga baboti ngai nazongi na mwa nsima koko na ngai na maternité afuta mbongo na biloko mama na nga banda otanga ya zonga classe ya zonga koko na nga azwanga akenda na nga Lubumbashi na kaya likasi kaya basoda donc nga vraiment nakenda kuna esika vraiment moi misu na nge fungwama na mona moi clair kuna na kan wana ya likasi na vanda wana titi moi 1 an deuxième année na nga baye kotinda bango na Kipusi kana Lubumbashi wana na Kipusi toke na Kipusi wana tovandi moi inone pa malongoli nga kuna ba memi ngai balobi na nga bon coupé tant tozali na Kipusi wana
tovandi sous 1 an lokola azalaki soldat tellement manda otravaille bien batindaki biso lisusu esika mosusu na isiro nde tokendaki na isiro tokomi na isiro wana nde Joyeux anniversaire! Wow! Kuna champagne anniversaire vraiment ya Sarato là la patronne de chaîne donc vraiment babi mbotama ela mo ba fetaka kaka ba melaka bino mo boyoki moi gâteau so lia ma champagne les hommes là ma do sorti tout silisi awa to région de baninga na table pour la gâteau. OK na ebisi bino na longo vraiment na ke isiro wana to na kendeki wana to vandi pe mona isiro wana nazalaki vraiment mona moko to deuxième pied anatenda kuna ba ali gâteau to kozonga moi sujet ciment vraiment et ça la moi bien oh bon on va les avoir au fêter pas qu'on fêter moi champagne moi gâteau et liama vraiment oh vraiment to si le moi pose mon pied kuna moi gâteau et liama voilà Yangwana Benza. Et ce quelques fleurs nous apportent le bonheur. Que l'année entière te soit douce, légère. Et que l'on finit, nous soyons. Batubazo le bagage, pourquoi c'est la vie c'est pas gâteau bon. Moi ça posé. Moi ça la posé. Anniversaire. Bon, mais il y a bien bon mon patron ande makambo vraiment bino mo bon. Voilà, to continuer sikoyo aussi je na biso. Wana ezalaki nango. Maman pardon. Ezalaki nango juste kaka pona ba souhaiter maman Sarah. Tala en famille. Voilà madame au continuer na yo na si je na biso. Bien t'es pas bolingo na ende ko souhaiter. Papa champagne na ye, papa Diego Milito, elle champagne na ye gâteau na ye elengi ya bolingo boy. Bazui wapi? En tout cas, bon, mais dans la vie, non, au Canada, nous sommes à Matouille. Toleka. Voilà. Il y a qui na isiro tellement dans une famille chrétienne. Koko langa mano sambela na fait pas ko nzambe malamu. Na kotaka na ngape lokona mando ningo yemba, ngongo ezalaki mo bien ba sérieux wana. Nazo yemba na ngai msusu mona mwa nzembo moko na moko ndeza na l'église na fait pas ko na lembi na leki na nga pardon na yembi na nga wana zamba 3 ans na leka pona za mwana monga na sila so na fungwa misukala donc na bota ma déjà misu na ngeza clair na koleka na yembi nzembo moko na moko papa muko msusu ka botona yeko kisa 100 kompoto ya kishosa ba rotinda bona kishasa na kankokolo na vanda ka bon église na leki tant ko na yembi kutu wana nanu papa na musu habite mwana aza courageuse photo pesa moi chorale la malaika awa ayembisaka donc on pesa maman ya fait pas kon za mama munyoso ya Londres mbote donc na ya Kinshasa partout et sika nyoso bafami maman nyoso ya fait pas kon za mama vraiment na lela bino fort parce que nga naza mwana na bino nazo baptême na nga na fait pas kon za malamu na banda musala nzambe na fait pas kon za malamu ti lelo ka mokile ndenge yaka kolanda batu to komo bima na mwa binzambe ndenge fait pas ko ebenga kango donc na ye koyemba na komi koyembisa bana toleka muze edina yaka pe ya sonama na mama Viko baya wana ngana leki na yembisi ko tuna wana mwana nani akotele mwana mukebwa temi na kati ya baninga na ye azo yembisi ote mwana ya mama na biso ponga na yebaka mama na ngai eza koko na ngai koko na ngo bapesa nga kombo kalanga ndo koko na ngai na yebaka ye mama na ngai babengi mamu kalanga leka liboso mamukalanga leki liboso leka koko na yo o mwana na yo mwana na nga ya suka poto bandoki na okabongo mwana ya suka vraiment bakoko azunga wana bachengai muza edine achanga loboko mutunga nazo grâce achanga loboko mutu ayebisanga bina vina o mobimba so saeli nzambe te makamuno ebonga te fo saela ka nzambe yango ngai na simba kisite kisi na simba te ndakwanganga na kota te Yesu azali na bomoi kino lelo yo azali kosala vraiment voilà donc ngala kota ndakwanganga te na simba kisite na sala pe batu mabete ngaso to lobani na yo esili na kanga pe batu na mutema te donc voilà
parcours nanga na bandi pe musala nzambe kuna 50 et Kishasa tant toye awa toye na bumbu en attendant ba lukela nani koko ndaku biloko mwa ndengwana toye na bumbu tant toye ki na bumbu nde papa nanga tanga yoki ke mwana na waye akomo luka ngata comme na bumbu wato ya osambia na ngiri de de paroisse na biso a fait pas contre maman aka ba série wana na avenue Yolo so nazo bosa na te zaki Birmanie sayo doto zaki wana peta nga na ye toka ba moni na yembi na 7 ans wana babi moi mkia ko yemba bondeni bazwa kingai do na botama déjà na makila ba star na nzoto na ngai na bandi ko yemba wana bakotinga pe na korala bana na koti wana komi na malaika na salela nzambe na nga vraiment na fait pas contre nzambe malamu ti na yoko ça malgré na kendaka papa na nga mais na koba ki kaka okende na fait pas ko na luka ki fait pas ko musu na bandal na komi ko kende fait pas ko papa na nga azunga mo azui relève otangisa nga biloko mwa nde ngwana nde ba yeko bisanga ke mama abino wana za koko na yo mama abino aza vérité ko bimage no moto wa koko la yo aza mama na nga na ndo benga yani no benga yani to ba yeko na mo na pe longi na nga elongi na yenga bi c'est kaza mama na nga donc na mesana na mama na nga la suka et ça là qui ndingi nini ko ya ko yeba mama na yo déjà na ba âge wana donc et ça là nga pas cité parce que esika na vanda ba maltraitanga te ba maltraitanga te koko na nga vanda ki na nga lokwa mwana avanda na nga lokwa mwana na ye do po na nga na mona ka ma bete mais mo na ka mona moi ma be moko na bi mama o aboti mo ane na pasi na 15 ans andimi akumba zemi asoni ba série wana ndezaki zemi asoni mona mo aboti na 15 ans olatanga classe mais andimi ko pesa ngai pa mama bango moko ya esalanga moi bien tenga bien na mona été mama na ngatenga na bika mama na ngakalanga lufulo abo donc mama seke o meka ko ndima ye na tena na meka penda on ndima ye te so ki baton pona ndima ye tina komo ke na ndo bengeka mama nani yaya ti mama kina komo mona pe bala ya ba ndoko na susu baso ya koko ngape na komo benga koko na komo benga siko mama na ndo benga mama koko donc ndena yako mona kiaza koko na ngai pona tali ekart na tali na koko na mo ba ngabe te ba ko bota ngati na komi ko benga vraiment po biso côté ya mama na biso ya na biso ya liboso ataka jetride donc akufa na ye to tikala siko na ya mukolo ya famille na biso eza Jean Kalanga on azo pesa mbote mobali ya Jean-Claude Ilunga mama na Sarah mama na Jonathan mama na Eden Ngoya mama na Winner Kalanga donc mama na Tiffany Aninga Lula vraiment donc ye wana vraiment de aza mukolo na biso nyonso na famille biso nyonso vraiment to kolo na fait pas ko biso nyonso to yemba donc likaba ko yemba vraiment ezalaka na kati ya famille donc na sala musala nga kuna na ndende nga na yeko mena masanga na kimukolo tellement na zaka mona moko na kola penda bien tangu kaka na komona na baloyenga ba groupe de prière ba retraite ko beba na ngande yango na beba obeba na ba kasi na ba retraite to solo lango na ba retraite ndeni okoti retraite au moins ba seront top to osambela to so banga penda ba sala nzambe biso na baluba kuna to benga mo ba mwambi ya nzambe donc mo sala nzambe soko aye popese mbote foza incliner boy ofuka mi popese mbote pozo mona mutu bana lelo ba koma pa telemi ba sa ba discussion na pasteur a potaper pasteur mais biso wana na expliquer bango bien au moins cher wana ba telema liboso biso to za na fait pas contre même à top l'équipe oyemba oko matana cherté ezaki n'importe qui te bando matana cher donc cher wana ezalaki vraiment cher internet ba série wana cher ezalaki pour mata biso bando mona soko to sala ta ba g ya okendo la pembe na cher au mona m sous le quoi lumière mobo ndie mo lo mobo et ça lo somo lamuka mais le cher et comment na ya mutu nyoso sakanaka ata mutu azani na kisi na ye azana mabe na ye azama mabe atelemi pe na cher azote ya bato donc yango moni biso moko osambela et deuxième fois et deuxième fois to mona vraiment banda muza edina bala kenda na ye ba mangomba pe fungama na ngo ebele do bebisa mutu ambato ebike ba prière mususu ebebisa pe mitu abato bato bakoma mitu e bazo ba problème na ba cerveau à travers ba prière mususu oyo ça ezoleka na mokili oyo donc ngai na bandaka wana to na bandika ba groupe de prière retraite il y a 2 mois na Luzizi là et il y a 2 semaines na Luzizi là bozo ke ozo mona makambo ezo sala makuna ozo kapasi ngani na zabona na ba pasi moi ba pasteur mususu ba memisa nga na tika na ona 4 na ngai sanga kwa ba blessure intérieure pona nini na bana banga pasteur na ozo elo kwa nzambe ba série wana vraiment maintenant on a ko mona siko ba comportement moko boye baza ko afficher
vis-à-vis na bandimi na bango babuzo ba mobiso pa biso na nzambe malamu za so ba yoki oza makangu na mutu ba lexi no liboso babi bomoni bato ya tomoni bango basali nini to bando benga ekobo basali ekobo lokwa basali ekobo boye banda le to bengani ba on église so moni ba on nzela ko pesa ba on mbotete tika ba on ba kene to lakeli bango mabe biso to yeba ka on banga na fait pas comme ça mais malamu bato baso banga baso bate so na sali lisumu ba publier nga ba olexanga la TV ba sera ko ba TV zaite ba olexanga liboso bato tant peuple nzamba otala na koyoka soni pe na nzela na opesa mutu mbota ndima to comme le comme to sali lisumu donc moi opesa bato mbote na nzela eza to bien mutu ba ndima mbote na yo eza te poso mutu ndimi mbote na eza lokwa koti na kata lisumu na yo mais siko lelo échangea et vraiment nazo kota kuna pona la ksabino kenga pe nazaki mwana nzambe nazaki mwana nzambe ti lelo pozala mwana ti lelo naza mwana nzambe parce que aza mokeli na ngai ye mutu akela ngai malgré na koma na mo ba réserve belé ya makambe belé to kuta na mokili oyo na bandi na kokola atangi ba classe na nga papa na ngai ko tsanga na centre féminin na koti na centre féminin na bandi na nga kuna titi nazo kende ti mais na vie na nga tonga na botamaka na bandi kokola na bandi koyeba makambo na bulaka penza na za juriste lokwa na loba bien na za makasi na bulaka na za juriste sikoyo papa na nga tikala osunga nga te na vie poso papa na nga sunga nga mbe emsu ero na za na nga artiste te emsu me na sa na nga makambo na vanda na bureau na osa makambo na po ngai vraiment na banda osela ki bo mwasi na za ependa na vandi bona bi ngai ngafuna zala bona o rêver oza mutu munene abinza mbele kwa senga ponga za mulayi munene nde kitisi ngai mulayi ba wana bandiko meka nga bilo kwa classe ça te pas na kena ngo beta basket na Sainte-Thérèse na beta basket na Sainte-Thérèse ba yena nga na stade des martyrs papa na beta bala makolo beta mala makolo na longo wana tant okanga na biso na côté na groupe de prière ta milimo comme otambola na ngasi ko ebele ya makambo ba pasteur ba sala ba wana ya ba série wana na yeko se retrouver na molokai ko se retrouver na molokai na molokai dans ces akati tant bazui ba fioti ngape na zaki parmi ba fioti bayaka ko sala test na molokai donc ava Anya Star ya na opese mbute skaza Anya Star ba mbute na voilà donc ngana yaka mutu asalisa ngai test na molokai ezaka vie na ngalambi na opese mbote na mimi chimfundu na Koko Maria do bango pokuna basala test ya mbunda lokwa bale do ye pendo bini ba mo penda no zo bini sa loketo ba bi oui ye wana donc vraiment nazwaka lokwa na na famille chrétienne quand na zo ba wana siko na zongi siko côté maman maman ye na osa ye mo na za papa e mo na za pa maman na ya zunga mama tanga moninga mona la ukibonde ni akomi so abimi na tongo kozonga eza nini wana ba 15 ans na oke ba 16 ans mama lobi telefone alandela mwana ampo mama ata bokolanga te mais moi mbata na vanda ina ayebi déjà que moi no tanga vanda ki boza ki bo siko a changer mama bandi kolanda nga tanga landi nga takutanga na moloka ya ko samusanga na moloka kuna alors bibi soto na famille chrétienne yoko samusalo te jamais ko bina po bobini so mutakala ba obini so boye en tout cas iko sala mate donc ba betanga ina zonga na ndako na pe ba isanga avana zonga fona ya na lettre o mama na nga pesi ngai ko la konzima na banda musala donc on pe na banda mo ngwana pe ko tanga bitena ko manga ata artiste na sa na théâtre artiste comédien origine de théâtre na nini théâtre vraiment banda ngo na sima mama na nga po mama na nga kufina 2002 ngana yeko banda na banda ka mukie na 2002 wana mais ezo simba te so ayoki ka robenga nga bandi ko finga nga bandi ko banga mambe bebe na zwi na tiki 2003 vraiment de na banda ka vraiment théâtre na nga vraiment na banda pe théâtre ndeni ngala bulaka na nga te vraiment ke na sa théâtre quand na ici na bulaka na zala danseuse mais loko esimba kana ngote na mona ke na vana na nga zongela na ka nzambi na vanda na nga na ndako boye quand on a boka mingi mia na net mia maman na Gaëlle à Paris azaka ko jouer papa lobe fimo azaka mbinga boza pembe ando jouer mingi na tatuka lomo donc pe à son âme tatuka lomo vraiment iskazali ya na ngawala azwaka ndako ni na bandala côté ya Zola na iko vanda na ya na ngawana to na vanda ya na nga kopera mingi na papa koba ngoso abeti tour na ndako aye akutinga o nani o kitoko boy abi otele kinanga mwasi famille na boza ka kitoko bambinga bo moete
ana sepeli azane actrice nanga ko yabi akoka na ete akutunga na mema papa lobe so ba seka matana scène na kimi akoka na ete yabi te akoka papa ko bazwanga pesanga jour na bango répétition na bazo répéter na commune ya Ngiringere abisinga oya na salle mo za likolo wana na yepe tango na koma wana na ko papa koba na kuta la validaire na kuta Nico Chege baonde batu bayambanga na ko papa koba azaka ba chef kuna basalisinga test wana mais ezaka facilité pour na maîtriser vraiment théâtre la mona ko on dirait wana ozali na ba âge wana déjà na koma ki na ba 20 quelques 20 quelques na mona ka nga bi théâtre ko kangisa bato ganga de lokwa na classe ni na ngobu akangisa nga pa meloni ngopi na oso na kaka kuganga ba B C 1 D lokwa mutu nazana otangi lingala to na mona ki ko mabete na komi pe ko bude na nga boni bobo olexanga bo gangela na scène bo lokwa so la ba isinga bi po sa musala fu ba gangelo kaka ndima ko gangela po e ba musala ndele la mona bana lo koma so chef ni agangela bia ni yango na va o futa ngape ko mbena longo na ngai alongo na yeme biso to souffra biso to souffra ba 2003 na to souffra o so mono beta na groupe 2 ans le kana TVT vraiment 2 ans le kana TVT o vana mo pesa mbo contribuaka ba katelo pe monta chaque fin du mois $5 ou bien $10 bozo o pesa mo le kate pour ça oza la volonté à koyaka chaque jour répétition pour foutre à transport o répéter na nginga avant na vanda pardon na bandal na zota bandal na ko bikutu ko se sacrifier ko ya makolo na ye makolo na si be bokuta na bato so bavanda kota bambole bavanda na baselembao boye na maope ndo yebisi mo kato bimaka Ngiringere ko bimia Ngiringere ta boko makana 24 ba basali boye yo ko koti boye donc biso to za bato to mona ba passe vraiment na monde à théâtre to mona to souffra pendant to mona ngo ba série na biso ezalaka te ke pesa eloko poso eloko te biso ezalaka moto biso ezalaki pesa musala poso musala donde na vanda kawana na mesa na pepa to ekomanda bagag na biso na raga pa to bandi bagag na biso to bagag ekomi ko pesa mbala moko ba kombo pe ba kombo pesa kombo te ya loko so beta 9 kuna ataka de pointe zalaka wana faut changer au kombo po kombo na ngana otiko bana za kalanga ngalula titi wana kombo na ngai voilà nde ba ko proposer nga pardon ba kombo mibale ba chela nga antitero wana album ya souverain binada moto pamba papa chéri mbote no yango wana pena masha mumeno musuna zo mena musu bunga raté donc abwela kana raté voilà papa chéri tango ayeko bimisa antitero bayeko lobalanga pa président na ngai koba na ma mundibu donc mundibu la cadette de Bundes mbote na yango mundibu la cadette de Bundes donc ma mundibu akoma na na Bundes donc bazani kuna esika zo ko évoluer aosa musala na donc ba proposanga antitero batelanga diamant vert po yeti siko abenganga diamant vert na ekozwa na balancer ba komba on avandi ko tala na kena ngwa bitena kena ona kanisa na talo wa biso to manda sa gag Masebe président Masebe na opese mbote sikaza lolo Masebe mboto no penza yango wana ye azoleka pe na raga aosa apesa na film ko azaki amando benga antitero na talinga bi président yo pesa ngako mo antitero mais antitero musuzu aza déjà bango ba osa film to ko zwa kombo mo batumi balete malamu kutazo na ngaka diamant vert tunandima kito na lata kika kombo na diamant vert epesa nga pe makambo donc la commence na koti pe na scène na la ou kaka na ndenga mukiete la comprendre pendant que diamant vert ango et comment soit sens na kati nzoto na nga diamant kalanga to kende mbangu te diamant kalanga mama ya bana combien naza bana nanga mibale donc naza na Grace ya zawana naza na Tiffany donc bando ya mama na ngai bota bango en dehors ya théâtre to na kati ya théâtre voilà to continuer siko voilà na bota bango na kati ya théâtre ende na ebisa bato mona atona le kaka na binga azaka marié ngala bota na nzela te nazala oyaka to vanda ngala bala naza divorcé donc na bala naza divorcé na vanda na ngai malgré divorce yango nyokolanga mais yango komisanga na ba niveau oyo o bato bakoma osaka na ngai donc na balaka na divorça na ye na divorça pe pona nini pona ba camarade ya mabe lelo vraiment na ye na pesa bato oyo balandaka ba camarade ba conseil ya makie c'est ça il y a un petit témoignage na biso pour bande ko ba kotala biso ba comprendre nazalaka na nga na libala na nga la vanda na nga bien mabe na malamu enkesiaka na ngai po ba biso olingi mobali ndima nyonso okutana nango supporter na nyonso
nakutaka mobile nanga sabota na ye déjà azali na bana les 5 na ndima na ngai na lingela eka bongo tovandaki na biso tokomi na biso pe ko continuer mutu moko ayane kabo dans les yande abanda mona ngaka na ba théâtre aye akoti oh diamant na linga kwa utangola fi yango chance pa kufa na ye fi yango mutu amemelanga passion nyonso oyo ya kolata nga na sima ya divorce fi wana ya tokoma kosolo na linga ko na mona ko na nini ba CD kuna na ngola boye tokomi kovanda pe na fi wana komo meme na répétition on a pe na longwa déjà papa ko bana leka pa mama Chako pa mama Chako to banda leka na RTGA amandi ko leka ba réunion mama lingani mama ba réunion te a otinda biso atindi biso nani piso mona episo te ngala lingara mukolo chaîne mukolo groupe pardon d'ailleurs quoi azoya te c'est que azo négliger azo considérer ngaité donc eza buzoba en tout cas bo ebise so ayete tour réunion atindi bino na olongola bino tokenda toyebisi ya bien balongola nga na chaîne na okende te balongola biso so balongola biso na chaîne atika biso totelengana mais ngai lokwa abandai koninganga minga ndosola nanga nde amimanga na les leaders du riz basala quand ba série wana ezala groupe mo basaka ya banzonzinga ebandai koleka na raga ezali sponsorisé par Bra Congo ezalaki na basaisa bazalaki na kati ba président Lombe ba Bodo ba président nanga Yandimos Tsakala mama Bipendu donné na mama batebele non joua na bango ya nga azwa grâce yango moni mukoma machaka kufa na lelai penda parce que mama moko apistona ngai apistona nga na mabete mais asepelaka na nga lokwa amona nga na ngai ne na za boye soko tumbo linga te pole mukenzi oyo kana tutoko fa na no journée mobimba na bina oloba te pona ngalola na landa mibali na lobaka te mais soko tumbo linga o chauffer nga mutu yika mpiko poko lembanga nga mama na mko amonaka démonstration na nga kanda andima te nga diamant na ko kata na bongo vraiment tokenda tournage tozo tourner na motel Fikin bakulu na mo babima bazinga nga na otambona mère telema ko sa no ku pa moko te poso sa pa moko mona kinga le jour kinga na mutu nga tuni bango mukolo boya sala pate pourquoi minu mo simbi lisete mama sala pa diamant pardon nga mama sala pa baza batu le kwanga na laksa wana sapi mo sport ndamu na nzoto sala pa na pratique ndamu mama tanga sali pa moko alinga ozo wasu mouvement et ça mama somo mama wabandi ko bonde nga diamant ko sala boye to ko kufa ko sanga muto beta nga zati la esi bango so bo hapa mibali bo kitsa machette na bino na se to bunda nie bitumbe katana pourtant ba monelo na sala ninga la bango ba bite mo amoso ko sa biso pe loko do nie ma bandana zaika so afanda taninga babi yo ta suka bino bato boloba te bo ama be ngai mama na loba makasi mais sika ba mikolo baza na linga penza ko tchana se na linga te mikolo ba remarquer que ate mona loba po ko loba mingi sika bato baso mona emisolo kwa mo impoli mo bo kwa mutumo an éducation te biloko mo ande ngona donc a pistona ngai don na kota na les leaders du rire nazo pe salaire na ngai vraiment la présidente na ngai Yandimo c'est vraiment merci nzambalo la a pe sa lobiko a pe so lobiko parce que ba benga ke les médecins par l'excellence ba benga ke Jova Rafa les guérisseurs de toutes les maladies do maladi nyoso balembana o bato mokili balembana nzamba bikisa yango nzambe wana aza au contrôle bikisa ovie nanga amandai ko bundela ngai na moi ba jeton to mandai ko zwa to ke zwa poko na ba ko mando futaka masanga ba futu masanga ke na mayadi ngana ndo zwa na mayadi dona awala sous région comme to ke sous région wana na pesi bona nga na zui masanga so na kuti ba mama ba sombaka na tekeli ba ona pu ya usine na zui mbongo nga donc vraiment mama ona a pistona nga pe ya sona vraiment maman chérie tant na longwe panende na yaki pa vie ya Queen Mother la reine mère donc on a pe sambote ya na linga ko mingi mais eza mukona on s'en charger na bato oyo ba finga ko trop ko ba ebioté ba tourner pa na yo opesa bango ba bon ba se rendre futa ba cacher ba $200 ngam na no futa ba jamani kana to na témoignage pa te ngana zo ba tout ça témoignage ngam na no futa bango lo ko ba ndimaka la bango te problème ezate mais eza mukolo ba ko ndimaka po vérité te batami na ngosuka suka ko bima tangu ya ko boma pe groupe abomi groupe otaka groupe ba makambo ya ka ko supporter ngote abomi groupe nena kenda ki pa les andaya donc on a opé sambote maman na Soraya les andaya donc ma grande sœur chérie mbote nonde na yaki pa na ye et pas ne peta na yaki na comme mona mo bandungu
moi ba makelele donc nga vraiment na kokara makelele te parce que les avant ya tina ndako na ngai libala donc voilà donc ça serment ya binga penza malamu mingi voilà fa yebi mobali na nga penza malamu de na longwa kana nga la fani na nga la bina fana na nga na ndako batu bando benga nga kaka mutu so abenga na keso pe mutu abenga te na bani na nga kana fanda na luka pe mbongo po so mona ko sala pe bonde théâtre ko pe ya ko beba na ngo nzonzi pe beba na ngo na bina luka mbongo na za mo se makasi na bandi okata babalo na nga na cha tombola na nzela nga na teka nga tambusa ba chassis na teka batambusa ba jouer soto komi honnête ba décembre bo nga na buka na tema buka na daya na senga na nzunga mutu te polo bia finga ngai mama na nga l'accent ko luka mo po mama na nga za femme commerçante wana tango komi koteka wana na bandi na nga koteka na vandi wana utaka boy na nga na mobile na nga na senzela na avana ka bana na mobile na nga na zongi susu mwana mwasi wana uta ngola aya kutanga na za palea to sala banzonzi na biso mso bi ma rappel libanda bilo mwa bongo na sepela na onde na mona o joua boye na tango to yako sa mituru jo ekanga akini to sala mituru nga zaki mwasi ya benji kwanza mokonzi na pesi ombote kuna na Afrique du Sud so niveau e mambote na yango chama bing shindana wala bandeko na nga ba frère na ngai do bakoma ya makila donc voilà moi si wana yepa na ngai autangola to bandiko solola soko aye kolia na ye banda tongo tina poko na ndako na ngai nzoka yela mission omoni ba sero bazaka ba mikolo o kofi abeta liso ba sero no mona moko ba mikuli do bango ba beta kama solo abato sero na ya na ndako na nga mobile na nga boya ye abina lingite moi si ya kolia na yebi ana ngiringi po ngali ba na nga za na ngiringi na veni bondo sayo Birmanie alobi na lingi na ngai te ngala vandi kana ye sero na papa nzoka sero na ndenga yaki okota pena na kati na ngai eza chomboki lati ayi okota na kati na ngai amisale la nzoto na kati na ngai na sima bongo bima kende so na kena zandu na sombeli papa na sombeli na kena sombi saki na sombeli na kena sombelo ko so batisenga yeba wana to somba bakabelo ba $250 vraiment à $300 kabelo mikuse uta Brésil wa boto ndo benga brésilienne po ndo yana basili po lelo eza brésilienne te et comme na bilo ba chinois ba sala ba sali batindeli mais apparemment kabelo lelo za sona si ayangwana wa beneza kina ba marque o teta marque beneza na mai na kati les autres à Brésil suki ya batu bazu ba chongo ba produit mo ba sali yango donc voilà wa biso to so mo ba 250 mo pe na sombi la ka ko be mo 200 camarade na pas so camarade na so mo so na kota na so nga na ki répéter parce que mo ba na permettre kinga na sa ka théâtre ndo sa théâtre so na ke bo so na so ngi ko kota no kutu na no kuna to na ya kuta chelenga kitite ya eza bato so so abia koto mo bimala kata to to détruire yo somme dans le programme mwana mwasi wana achelinga kiti na porte à lopango na nga moko ozelanga so na evanda na no kokota na nkula te auti koloba te ata ngopa nga pekiso ngo okenda kosa kindumba kuna ye ayebi aloba te mona kelo kwa kizengi ebo alobi baby so na motema wana sikota na muto to yebisanga bon na uti esika mabete réaction na ngeza ndene na koti mbala moko na koti bonsoir na vandi rezoya yango nga bina eso kote kana na tournage des fois yo rezoya na tournage mais lelo yete point bon na mukusa na moni mère nous a bien te po to wela na te to benga ka leya na chamen libra wa to sona na ko benga te boko sape ba jena yo kati na yebite boko lobi wana na vandi tangu yo biba ko yebisa camarade no ke okiwa akomona osko mo lushinga ye ko to lobi na ngabo ye pe ko to ye lobi na ngabo ok siko na luka na ona yeba na kati na bango nani aza mutu mabe apesanga par rapport kotange belé sanga trouble akenda relaxanga na mwasi ko to mobile nanga azwaka fimoko avanda osala pa na ngai na bengana na monaka suspect akenda fi wana tanga ke nzoka bakome ko continuer na mobile nanga ye akopera na fi wana mais siko azo pa nanga sala ko alobisa fi wana te boyena bonzoka ye akenda so fi wana zumbongo aya ko pesa epe attends na yo kango salanga tension ti ya ko senga pardon na ba pasteur wana to yo kani à l'escole bisa est-ce qu'on a na bima siko na toto no bien moi so na ko isanga mobile na yo abota na fimo kwa acha fimo na kasafu mzemi na yebi bobo amemanga pa ba fi wana to na kenda na donc la kokali suko supporter te na yebisi na bifona tika ndako na bima na ya pena la vandi sama est-ce que maman pas za ko yebisi za ya solo be mususu bana ko kokana ko ya solo
abina bima na kende na bima anda kuna na kenda nga na bimilo kwa akoti pe na kata chambre na nga aidenga ko kanga biloko to kangi biloko na fiango ko mona doxy akangi singa biloko akangi bato baza na Luanda so bazo landa nga ba ebe doxy yango ando fana ngirangi ya monene boy donc voilà akufela na Luanda akufela ba akenda ko sukola ba bete eloko na douche muta bete yebana te akufa zo pola doxy na akota na chambre akangi sanga biloko to kangi biloko na zupe o pesa ye na pesi azui basani na kabolo na tike mobile na basani olela na bana na kuta kela ba o anga na okende na tiki le biloko mobile ye na FC na bi en tout cas na moni tozomi tambusa bien te yo za mukolo ponga mobile na ngaza ki to za une différence à 15 ans to za ki âge mona mama biso mais ce qu'on s'est lié on dit maté qu'il y a ça mukolo on moni le quoi moi mukie on peut on a comme on a carte nende comment appeler olembisa na bolingo ngabia nazuka on na mona siko biso balu bataka ngabina on nazuka le quoi ba noko na ngati na mona ka on dirait na on a papa na nga ou bien donc e bando sanga mabe mais le quoi na linga kika na bina vanda nde na yaka obima na bimina ke on a bimina combien de bana mibale ok na bimina ke tant nga la kende ki wana na kenda na longo lokwa 15h na Zui Express na bimisi biloko na malake lobi nango fiona ko betela mobile nanga fenêtre en chambre na ba 6h Charlie pesa ngombo na lamba te na lambe biloko mo sino sa ke déjà te ngana bando lambela nango biloko na raotiki la wa bia yango linga mo sina ngabima kende po yo remplacer yo koza mo sina ngate mobile nanga benga nga loba nanga na boya ngonga bi et donc ça ako sala bongo te po ya remplacer abi ako sala za mutu mabe wa komo sa soka ye koto alobi makambo simbite aye ko landa nga kuna banda le pas grand tiers kana zaki aye pa nanga monte za boye na fanda ki na oki mama solo ba ndeko na za na Paris wana maman dette na opeso mbote maman dette donc maman dette ba bungana mbote na vraiment yango na Lyon na linga bino ka mingi na boya bino te bo ba ndeko na ngai o maman dette zo benga alobi yo fozonga ngana yese na bi to solo ka to solo li na ozonga me na ozonga ngali suwala te po sone na oki na quartier wana eleki maman dette wana bengi ngai abenga après 3 jours abenga diamo sel mabe poko bimina ndako wana yo mtoko kinde kona biso mobile pona nini oza kutuma muke mo supporta mambo ebele kali kama muke akoyoka nde bimisa yo ndio pesa kama conseil na maman dette na lembi ekwa na lembi na vana na te ko sala bongo te ngabi bon pona sa bongo te na ndimi siko ya ko sisa makambo atikala na ngwepa na biso so kwa ko silisa wana nde peut-être na ko ndima po neti na vandi bona mito papa na nga ebite ke na bimi yango na yeko fanda pas grand tiers na poso papa yo ki nga peke na zana pas grand tiers na nga eluke la pe ya ba problème abi c'est boko yebisa papa te nga na osato fi wana komi ko ke vanda kuna na basemeki nanga so yo ki bango kande balobi ayemba ko isanga balobi o bango nyoso siko ba ya vanda na ndako wana soko zongi bako sala minene ko ngo 100% de kona bango sabo ko meka ko zonga te na boya ko zonga panda na ngapi wana bino bato bayo bofungola mato ibopesa ba camarade bopesa ba camarade matoi mutu nyoso amuta opesa lito ete na vie na vandi na ngapi esi na ngona komi na ngapi oteka lokwa na bima na ndaka mobile na ngana bima bien na bima kana ba bijou na nga minene na bima na ba bag na nga minene na bima na ba brésilien na nga ebele tant na bima na ba super na ngai na bite na ko fanda pa ya na ngate po za mutu to ko beba na pe awezi ya makambo ebele bile na teki mo ba bijou na nganda musupe na semana ba église na teki ndambu na ke na komi ko luka eloko na sala nde na komaki oteka na ngai komi ko kata ba ballon na ngai ya mapapa ba ya ba catch pardon na mo ba pantalon emsu na kati ba blouse emsu biloko mwande ngona pona zo mwa tifon na bwana yako kutana na mobile mo pa linga ngai wala ya zo yaka ko senga ba pardon ngai boloko pete to bosa na bosa na to boyani déjà e umeli pe to zongana na vanda bona une 10 mois après na vanda boka numéro na ngala sa na pomba na ngaya na manda osaila mobile nga benga allo olongo na ndako na ngapo ke no sa kindumba okay na osambu so sikoyo ba yebisi ngo na hotel mo na makanza nga bingai na za hotel na makanza okay vanda zelanga na bima azelanga ati
Tant que fiant abima ka sala kwa kokana nga moni ke sangate. Azongi wala nani a jouer rôle wala copine na ngai. Alongo wana na ko zo mobile tant zo mobile na ndo sa aéroport. Buko so benga nga so ngam na sa victoire na mutu na nga mo bo place boy. On a zo ya zu moto aye. Tant to vandi pe la présenter camarade mobile na mo amoni asipeli na ko mutu na nga za ndeni za na mobile ngabe za na mobile te. Na lingisi na camarade mobile na ngai. Malingani. Makambo ebandi lisusu. Akomi ko songa yaye ngana na komite aye bisi mobile na nga wana musu alinga ngai azongana na mobile na ye na papa bani bazongana ndeto olo babo azakuna do oyebi batu susu baloba bakosa kondie bazo respirer afonde likambo na minute wana pesa en puissance abimisa lokwa ya solo abinga na sapa mobile na ngokomona kutanga royabo tango yo ma mobile ofani ba lobisote nzoka ye déjà ziksi zamba ziki na makamba lokuta abandi na vena mobile ko momeninga vidire ko bisenga be donc sina zo comprendre te yo ka tona memi on ataki bien muto zo edenga zo pesa ngamo mbongo akompi ko sunga ngai mbongo to kangisa ndako epa na ngamo zo fala elinge koma déjà nenga koma na maboko na $1000 esunga na te ka pe babilo na ngamo susu na zo ndako siko yo komo sa o ngai ngala ske sa bongo obali wana asuela ndako bakoma okendo kutana kuna epa na eska bazuela ndako na nyangara azumwa si mususu apesi obali na ngana ngana yeba na ngate mukona kenda okanga na petelenga bien yo kotinga na nzoto olongoni nga na ndako ya libala oye na ngai na mimi na relation na ngai osali pe tout okabona na relation do yo linga ka mona nga na o souffrir olinga te bande ko na nga eza ba camarade mususu so razane le chèque a muswamba amoni ozwa a sepela na kozwina yo te olinga kaka akotisa ko na kati ba problème pourtant on zokota ba problème chaque fois que yo zo souffraka ezo sale bien na suko na mama so akobisa ngani yo mwana muki ofanda na ndako aliba yo mwana muki ozo ba chance nga mukolo boy na luka ko bota na bota te na luka mobala changa ta na ndako changa na ndako te bongo na tika yo boyoka mama so tanga loba na nga bongo na la bi OK le quoi ça démon o déjà na sina yebi siko na combattre na prière na banda na prière wala nga na longo sika na zaki to sa ta ba 7 mois to kuta na neta ke lukanga pas grand tour ayebisi abi na eko luke so azaki na ngapi mena mimi na Luanda quand ça na ratuni abi Luanda wa za poto do yo luka keka do lokwa mikolo yebi vina yeto yebi nga zo tambola te omona o mabe ndio pe o luka fiona kenda Luanda na bandi ko sambela ngabi nzambe munyo sokota na kanal nanga asalanga mabe alukanga na kufa aluka mabe nanga alukanga na lela atala esika na utate yaye ko bakiselanga le soupasi nzambe s'en charger na ye nzambe répondaka nzambe so sambele na ndenga solo a répondre ngaza na tina ka kena mutu na police te ngaso mutu autungisa nga na mwasa mabonde fuka maraka na kendaka mama na prison na kendaka pena na mati na ngomba mangengenge na bandio na Psalm 31 na eko su na ke Psalm 41 na ke Psalm 51 na ke Psalm 61 kaba wana obakisa na ke nango likolo tana yo kitelo na 23 olali ngala okeno musika te so na keka na che do kisi penza ya bitumba yango na Psalm yango mona na bima bazaka so ke na problème ba pesoka Psalm ba bino ka yo bundaka na Psalm wana jeune prière pe yango le pesa biso pe force ovandi nga batu bamona nga na mela rapolin na vanda meso ekomi makambo nzambe oche sérieux na chaka sérieux pendant la vie muto abatela nga na yebesika na uta na nzambe na esika na zo kende muto abatela nga eza nzambe nga na uta okuta na makambo ka makasi polin do vie ememanga bandenge mo boye ba humiliation moko na zora pa mutu moko o nga na salela ebolamu aluka futa nga na monnaie de Saint Jean Sambu sanga pa bato na likambo oyo avant to komona eloni ne sala ki ochité na théâtre au théâtre na bandango bandakala na chité na théâtre ochité par rapport ya ningo zaki ya top ya ozo tourner bon eloko bende sala na chité na théâtre ya liboso naza na kisité yami bale na kenda esika bango bakendaka te yami satu bayebi oyo ezaka kati na ngai yango ebangisaka bango yango esalaki na chité po théâtre ekoma likambo ba maison do tozaka maison moko totourne par rapport à maison na biso
to lokwa ngai ba maison na bango nyoso sika bakendaka bamona na bango ngai te to nazalaka ndenge na nga lokwa naza na nzambe nazaka diamant donc voilà continue na yo nde nakokende na buki mabolongo na nga neti a humiliation moko nde na ota ekoloba yo to ekozwanga na vanda esalanga motema mpasi na bi nzambe mutu na vandi mpenza na vi na nga nalekisi ta na nga 6 ans na ngai ya boye ya kovanda na yo nasali yo mabe moko te nafingi yo te pasi no ezalaka pasi na nga nafinga bato mosusu kutu likolo naseli bango basim nafinga nasala babiloko mona ko osala te naza na baplace mosusu nakotaka te oyo oza na baproblème na bato nga mpe nabi te nalata problème na nekoma ya ngai nabosana oyo nyonso camarade na nga asalanga naye lisu koluka ekomima nga na humiliation esalanga pasi makasi mo excuse ngai soki ezalaka nazala na nzambe te me nabele stoma makasi mpe nakufa me loko nazalaka na nzambe oyo aboyaka ne mutu te atikaka na ye te ata osali ye mabe ata ye mosusu ozosambela no te ozolala me ye azobatela mpo ayebika eloko eza kati na yo nzambe wana vraimen azalaki malamu asungaki ngai na betape nyonso naleka nango humiliation bino bomona batele réalité nasala banini nini donc nzambe apesa ye nga kaka makasi lokola nazali mwasi ya makasi nzambe atelemisaki ngai na bapriere na nga natelemaki ti lelo naza oyo naza bato ebele bazala so bamoni nga na nzela azondima te yoka moto otosala tele réalité seke ozwaki mbongo ebele na poto yango osali bome bayebi kati te donc navandaka na pe te mpona kobeta masolo ya bato nabeta pena masolo ya bato te donc talaka esika nzambe auta na ngai na esika tozokende yango ngai nakotika nzambe oyo te ntina okufa naa na place te na okeba sukola nga naza na place te bakoloba nga mpo mai bomona ye bino mona yaki na nini awa ti naleka na papier analakisa bino na osukola te naa na mama te leyo so nabeli liboma ngai nde naza bona ye kosala émission nauti awa kokutana na lisolo moko leki ya camarade na nga acoustique akufeli leki ne babotama mibale camarade amemi na ndako ya nganga azobela malade ape mo banganga basalisa ngo lokona hôpital bakoki te basalisa nganga lobe ay kosala démonstration suke pa na banga kotisi ba nini ba ai na zolo tuna ba nini na tuti talaka ai nde saka déjà pema na pilipili ba koti mutu ba bomi mutu donc mutu akufi mutu yoso yebi 6K bombandeki 6K za lisute na bomo akufi mutu abomi ye eza nganga nde tosabu makambo eza na la police na uti kuna bakepo bakendoka nganga wana vanda na Kimbanteke baya na eme ata bakangi ye mutu déjà kena na memaki ye camarade bakambolaka na bacamarade moninga malamu eza nzambe nzambe yaboyaka ne mutu te nzambe so nafukami na yebisi likambo na ndimi te kayebisa ngo mutu masolo na biso akati toninga mingi kobetela ngo nzambe ndenge sere na nga Marie Misambo onda oloba pe ya sonamo isolo obetela mutu bokaisi okwa mutu ngo asepeli tanga avanda tali okabita oyo obetela masolo kaisi ndina asepeli na ye ye ka azwaka malamu kuta mona apasi bo aki obeta pa mutu mosusu apandi yo comme déjà 3 personnes 4 personnes moninga malamu ezaka nzambe neti ngande naza mpona se confia na ngai pa nzambe nzambe wana lokota ngai semba bilokota azo protéger nga contre battaque nyonso na rata ba nini na rata ba criminel na rata ba poison na rata bato mabe bato balakanga baliwa kosala boye nakenda mpe liwa ezwanga te mpona mwana nzambe nakomi mpe nzambe afungoli nga miso natai mpe na bato baya na drogue na mwa mpo badroge ngai me bakoka te nzambe aneutralize bango mpo nasambelaka nakota na bamituka mabe bakina pa ngai nakoma kuna bato batali kaka bia oyo tosala nelo te babotoli nga biloko babwaki nga nakutana na makambo ebele na banzela oyo me ntango naya komonaka nzambe nde azoprotege nga bato mosusu mpe bakina pa bango bakenda baviola bango baboma bango babwaka bango na nzela bongo ngai nzambe abundeli nga bitumba bato bazwi nga na victoire balongoli nga mosika na victoire baminga ti bakoboka nga na 10e rue eza grâce à nzambe so nzambe te bakosala nga mabe mpo telefone bazwaki eza ya combien chaînette bazwaki nalata na kingo eza ya combien saki bazwaki eza ya combien me ya motu ya pema na bomoi nzambe atikeli ngango nzambe wana aza malamu vraiment nalingaka ye kaka bongo ye palingela nga kaka bongo nde tovandaka nga na tomesana bongo do lisolo ya nga na papa na ngai mutu akokota yango te mutu akokabola yango mpe aza te na mesana na nzambe na nga kaka bongo donc wana vraiment eza histoire avi na nga me nakutana mpe na bamakambo ebele nakufela mpe bato na mema mpe ngambu
On fait la bataille. Pour tout nanga ba convenient te yela penga ina. Kasi on a tout kasi on a ninga comment on a. OK, comment kasi. On a c'est là aussi ça pour on a sa question nanga yi. Et Mariette comme que vraiment na suka. Dema kalanga eloko nini oyo yo regeta makasi na vie na yo. Na makambo bien na regeta makasi na vie na ngai parce que za likambo tanga na salite muto akosela ngonga kaka. Donc au sein de likambo te mo ki bato ba bimisa on ba pesa on pesa muto lo bien on eza diamant o komo mituna. Ngana lo bien on ndeni. Na ko vanda na mutu na olia ni na o mira na mesuka suka o balkelanga. Donc makambo mabe na kutana na o ya mwana. Ya misa tu pende ya mabe oyela nga ya mabe makasi na ngana mi mangambo makasi pale ki na ngamoko akota na mona ni na hôpital aya ko tikela nga moko ayisinga biloko epoza na mwana mokie mwana o azali pa na opo mwa etikala kuna yemoko na ndako na banda kozonga ezate malamu naza na mosi na hôpital na mwana na tongo la ke musala na sima na zungujimai ayiki kotala biso tata mosi na biso na okezo bakana ya chiluba mashi ya Yesu on a l'amour qui ngabi omuto so bela makila amoni nini atuni tatu mukajo moni nini poyo kalinga la répondre akana chiluba abi na ngana moni muto akufa akoti amuta akufa akoti andeni maman total état mwana wana ekomi bien te to bandiko pamela esprit des morts on esprit des morts na zu parasé na pesi mwana ki ala la titongo tokini na saka na programme na tournage abimi na tongo pendant que na epsi petit tonga bikene na hôpital basa l'examen ba pese premiers soins la simon zonga na basa la ordonnance qui se soke et ba pese ordonnance total ba kisio eza to so mileto ebelo onini ezo déranger petite sœur amemi moi na hôpital akene na hôpital akomi kuna basani moi na examen bakangi so na malaria 3+. Yelo kwa zaki na mbongo o ba perfuser mwana ba ndi perfusion a mwana batala pourcentage à makilate mwana na biso azali rasa pembe batali pourcentage à makilate bazui kambala mo bandi kozongisa ma ya kinini schéma kinini emeli mwana makila nyonso première séance kaka tamba eko kata moni mwana lembi ola vana na mwana akumbi amoni kidaki ya mimingam ola kena mwana na ndako ako l'accès ya diamant aya na ndako akutinga ta bengi nganga na bisa na za nzela na zoya mwana wana tango kaba 20 minutes muke mwana sumbi na bilamba ndaka sumbi ando sukula mwana po fa ba 3e et 2e séance et ça les sommes aux moto tina aseka o akomi na aseka ba yebisi ba semi mwana ba bi mwana sa kufaki Yesu donc passe ya makasi komelanga na vie ngwana na bi mwana zo benga benga mingi boni na komi na porte ndako na rappeler boy mutazo yamba na nte grande sœur nanga na landa ayeko benga nga diamo za wapi diamo za bina ko lepo grande sœur nanga wana ayeba na ayeko pesa batu sango te ngabi kolela boni na mwana arma kufi ngata ngabi mwana arma kufi croire que mwana za hôpital na soins intensifs yenda kufi na ndiko lela komba miradi miradi leki nanga pona nini bo mwana mi bala ote ko kufa o liso akufi to bandi olela ngabeta na ye na lopangu na koti na ye na kolela na kombo ya miradi maintenant so bandi kolela to fungoli porte to banda après 30 minutes boye na mona bokilo ya leki nanga mobala koti diama ba jeni na boni bo sala nganga ba je ya nini ba je nini nga ba pesa ki o mwana na fala ye pa na ngai bo moni muto ko liate boleka mwana na lobi bona oki mamu muteme senga kr nga tuni olo banini obina mole na kufunga bi mirate kufite muto akufi za choice Paulin mwana zalaki bien Paulin et pesa nga liboma na tala na no grandeur ngambo na memi ngabi na obenga tata bango nde na oyebise nini mabo kilo na bisinga biko yebisa tata na ete po basi ba yebisi tata na ozela oka obomaye obomaye na sali nini na zupe ka courage ngabi na ke kana mama mo sanga ka nyoso osala nga po esila sisakanda akepe na mama ya baza wapi na yeko benga yeleki na ngasa ye de mwana ndo obenga ngabi saka pona nini okenda ko ndima mwana batu ba perfuser aza mwana na yo te pona nini yo bi makambo bana te pourquoi ndima ki ba perfuser ye na yeko kende wana tona kena mama mo basi ba kotie na mort leki na nga mobali ya yabo elulu na mwasi ne bakanganga ya de mapone obomi mwana biso Yesu ya de mapone obomi mwana biso esalanga bande moko na koka ko supporter choc wana te na vie na nga mobimba nde na tambola do na koka te nga binga na koboma mwana bino pona zwa nini na kobomela zaka na kisi
ok nazali na kisi nasali kisi po te salanga mabele ki nanga mobala loba nanga maloba moko oyo nakoka kosupporte yango te alobi obatelaki ye bien te mpo aza mwana na yo te auti na mutu mpo na yo te nde osalaki yango obie do likambo vraiment elekelanga mpe ya na vie nanga ti lelo nalingaka na digérant parce que leki nanga na pasi wana ya mwana na ye ndenge akufaka leki nanga bango to tokundi mwana tobanda koloba na lisu te tokabwana mpenza na famille tokabwana leki nanga kenda nga mpe nakenda ntongo nga nakenda nakoma olukaka nga bi nga nasali likambo te sikoyo charge oyo bamemisi nga nazokoka yango te nga nalingi nanga baproblème te na arma fo nalukaka arma nasoka na ye mwasi na ye kobenga nga bima diama yo oyaka te yakotala ndeko no ndenge akomi nga bi alobai na ngai nayaka na ndako na ye to tomonana te lokwa toza baluba fo bapara bavanda bazongisa maloba mpo nga na bandonyata na ndako na ye mpo nakokende kuna biso likambo mosu esalami oye moto ayaki awa naye kobenga tata mwasi na biso ntongo nabengi tata mwasi na nga wana tata mwasi na nga wana ayebisanga abi na nga nga na kokende pa arma na sola na arma tata mwasi na nga akenda abenga papa abengi biso nyonso oyo akangisa ye biso enemi batie lusanzu na mai balobi basilisi tozwi mai tomeli toyambani ya marke toyambanaki me koyambana moko omonaka moto oyamba bino omonaka aza na motema mabe na bino akenda na nga mpenga mpe ntango nakenda bino aza mokolo po mosusu ya osama te na bando ya na nga te koso babenganga oleki na nga azobela ezalaki ka estoma so obengi ka estoma ezotungisanga nzoka esala ye cancer estoma mpona azali monane ya liboso akufaki ya mibale mpe akufaka esali ye cancer wana tobundani tokota hôpital oyo te tokota te paster gode apesi mbongo abibokende na campus tokumbana tokenda na campus ntango tokenda na campus wana bayebisi so aza na cancer wana ebikisaka te londe aza na akufa na ye loba nzambe aintervenir toyaki tovandi mabolongo na se me loko akolo pema ezaka nzambe ayaka ozwa molimo leki na nga mobali leki na nga akufaka do natikalaka na pasi moko na motema na nga nalobi leki na nga akufi na makambo ebele yanga na vie parce que amona apesanga mwana on dirait na négligent mwana parce que abimisaka ngo déjà na monoko aloba donc pasi wana ekomelanga na ninga obeta ngo te po esala nga pasi vraiment tina kati ya motema na nga donc eloko makasi ekomelanga mpenza na vie na ngai oyo elelisanga oyo mpe elelisaka nga nyonso biso bato bamona ye mosusu ozolela olela mpe na kati ya mambo ebele oyo ekomelanga ya mabe mpe ya makasi na vie na nga donc na perda bato mibale na espace ya l'espace ya 6 mois 6 mois na perde bato mibale oyo bazalaki cher mpo na nga ezali mpe so naza na problème boye nakepani arma noko arma mpo nga ndobengika noko arma azwa mpe mwa 10 francs apesi yo mosusu nga leki na nga banda osombelanga na mafuta opakola soko ya biso bidie moyindi bondemi walisu na mbongo te kokenda na théâtre na bino wana te théâtre na bino buzoba kokenda te eza na mbongo te aye mpe wapesi yo mbongo tokenda sombela mafuta asomeli mafuta asomeli mwa deyo espace wana naye lisu na pasi wana tovandika na espace wana tobeti lisusu 8 mois lisusu ya na biso ya liboso ya mobali kote papa na biso oyo azalika mpo na ngai kokotela ngai mosusu mwa oza na mwa pasi bobengi ye bokutani na bar bopartage apesi yo mpe conseil ye mpe lisu pa taoka ye akufi pasi wana lisusu efekta ye oyo motema lisusu yango mona nga nalingaka nanga oraisonne ebele te parce que naza na deka ekendaka boye na bestoma motema ya nanga akozwa problème ya motema ya nanga mpo azalaki trop short mpo na nga ye mpe akufa atikelanga bana to bana batikali pa na ngai akenda bo mwasi na akufaka liboso mwasi na akufa elekata 2 ans na nsima ye akokufa na nsima donc bashock mpenza makasi ezwanga na vie yango wana oyo ekoki kobomanga me nakufa te mpo naza na nzambe wana azalaka wana mpo na kopangusanga mai na miso me esalaka ngaka mpasi ya chaque fois ke na raisonnaka
Et ça là vraiment passe. Merci Maman Diamant, j'espère que tu as commis na soka ya émission na biso témoignage vraiment bandeko balandi biso, j'espère que na émission yo bozui leçon, bo tirer leçon kotambo na ba camarade tant que to pekisi camarade té mais il faut ba camarade nini ya kozala na ye, il faut ba nani na ko tia pembeni nanga vraiment il faut tala mututu azo ya to boyite ke na vie faut kozala pembeni na batu mais il faut tala mutu nini ovana parce que mututu ezate o alingaka mutu tamso ko mona kusa ya pembeni na yo ala kisoki na ya lingaka yo menzoka ayo ko détruire yo vraiment bandeko o balandi biso bosala keba tozo pekisa mutu té mais il faut oyer baraka tango tala mutu avant na ye il faut étudier bien. Vraiment, merci na baño so bazaki libara ko landa biso Maman Diamant to komi na suka na ibité dédicace. Dédicace ça na ngote ça. Tala yo artistes. Dédicace wana dédicace na vraiment zo comme pas Jenny Faya. Dans mon vieux vraiment nga coming vraiment Jenny Faya. Dédicace na vraiment zo comme pas Babi Montana, mu fini kwa lingwa la. Viens nga Babi Montana mu fini kwa lingwa la Babi yem ta fini kwa lingwa la mobimba. Le dédicace na vraiment zo comme nanda ko la tsanga ba perruque, la tsanga ketch, la tsanga bijou fantaisie. Donc MB moi transfert. MB moi transfert. Londres Kinshasa Babi 5%. Au lieu de 10%, 5%. Le chose en Londres ngo tinda bilo na Kinshasa, au lieu que na MB moi transfert. Donc on a 5% au tindi bilo. So posa la Kinshasa au resenga ka numéro ba opesa yo. Mbala moko otindi biloko na yo et comme na Londres donc mami balingi chimwa badoma et moi pardon femme à longue jambe na lela au fort taka kama na sala mutu na ngeza la propre wa raisonna kanga raisonna mwana mama de longue date hein donc tout musika vraiment nzambe so apamboli muninga fo sepela rapé que nzamba so sala pour nzambe peda pambola donc ya na Charlotte Kabasele à Kabasele ya ba Kabasele donc Beni Gazoza chic dame Kapinga donc Beni Kapinga Gazoza chic dame donc nalinga ko mingi vraiment yaza na Afrique du Sud Julie Chitenge donc ma grande soeur propre nalinga ko pe mingi Kadi Zambala radar do balobi mobala pembe mon général Kadi Zambala radar na Paris azaka yemoko mobali kitoko wana leki nanga mobali kitoko nalinga ko mingi vraiment Ange Milambo vraiment nalinga rabino Clarisse Lukombo ba mama nyoso fait pas konza me malamu batu nyoso basambela na fait pas konza me malamu ngala amona na bino fait pas konza me malamu donc na bosa na rangote na mutu nanga na makanisi nanga ezala kaka nalinga rabino vraiment makasi parce que naza ndeko na bino ya fait pas ko pasteur nanga Moïse Mbiye la réserve de l'Éternel vraiment nalinga kayo pasteur oyo posunga kanga mingi vraiment nalinga ko mingi batu nyoso bolinga nga na bolinga nga tenga diamant nalinga nanga bino doli odia donc on a Brazzaville nalinga bino trésor bobo trésor nalinga ko dans famille nanga mobimba nalela bino penda fort donc bino bozaka yanga bandeko nanga joyeux anniversaire vraiment na Sarato là la patronne la chaîne prospérité bénédiction élévation ba kokate nyonso malamu vraiment elando na 1 an de plus ya mingi bobota mana bango lelo le 8 novembre ba kufa mais yo sikonga na baptisé reine ya le 8 novembre. Wow! Yo za reine ya le 8 novembre donc nzamba lola salo bolamu ya malamu elanda makamba minene so funga na chaîne la pamboli chaîne na wekende liboso nzamba lola salo bolamu nzamba kota bitumba na yo mutu so ko bundiso kuta na nzambe yo bino kisi to tambola kana nzambe continue ko tambola na nzambe mais ko bosa na te sala action de grâce nzambe wa baxelo 1 an de plus sala action de grâce tiens enveloppe que no peut ça passer abonde la pour na po 1 an de plus nde makambo eza grâce nzamba salo merci beaucoup. Merci 1 an de plus nde makambo joyeux anniversaire na la patronne maman Sarato la babi mbota maela modile dibwa dimpa mutukulu ya mbote vraiment et au sala bien comme mon nzamba pe sur inane na bambula na yo eza likambo ya PTT faut ko komisaka nkolo wana ko pesa yesu merci pour abateli abakisi susu inane lisusu merci na bayenyoso balanda kibiso j'espère émission na bino témoignage yango e bandi bino tout oyo alingi koleka artiste comédien musicien mututu yakobeta lisolo na yo yakobeta témoignage na yo tozawana vraiment ba numéro na biso zawana olingi oleka na émission na biso benga biso pe yo mutu oyo ngozala sponsor ya émission oyo komela ngai pour l'engina za la sponsor ya émission na témoignage et vous allez vraiment bien tozo linga bat oyo bazo sunga bat oyo basunga vraiment boya pour soutenir ba
Eva Yaboué et Rosana. Vraiment kitoko. Merci une équipe technique bon de livre bon seke. Merci l'ingénieur 15, merci l'ingénieur Ars Bayenyo so oyo balingaka Sarato la TV to pesi bino bambote joyeux anniversaire na batutu babotami mokolo moalelo mes condoléances pe na ba OP ba père de bandeko na bango. Vraiment on est ensemble na bandeko nyonso bambote na famille Mukendi tout bandeko na nga tout Sidonie Mukendi maman o abota pour les Mukendi vraiment bambote na bino nyonso Germena Moussaou bientôt là anniversaire na yo on est ensemble ngai na bino to moni bongo mbala sima na invité mususu bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com